Ma Mission TV, le miroir du monde. Losambo wana nakoyamba onga na motema ofongwama parce que naza objet ya menace ya danger naza objet nango parce que oleko nga nazoloba ezali oka balobi ke tozonga na le peuple d'abord bato mosusu bakomi d'abord komona oyo bango komona et d'abord eza dana danger. Azauti ta portable uzafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah. Izaneyo. Mengaït. Ah. Oyo le qui fait. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desservice. Mais ma chère CPX oyo ezali GPS 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène réputation anaye baconstipation. GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors sans plus tarder, maman tangu mokonzi abobima biso to otikala. Non, eza ba maman veuve oyo recrutement salamaki na coordination ya ABT. Bon, tellement que il fallait na solola na bango po bazana o babengi désespoir na pouvoir oyo bango babengaka ya peuple
yango nde naye koassure bango mpe koréarme bango moral kopesa bango assurance que le président aza na oyo balobi bonne foi ya kosala oyo babengi lutte contre la pauvreté. Par rapport ndenge olobi ete bokosala banque oyo obengi banque sociale lelo bandeko baya na mboka mosika oyo balingi baya mpe baadere APT bakoki kokota yango na ndenge nini mpona koya bon mpona banque du progrès social tokoorganize deke makambo ekosila tokopesa numéro ya banque oyo biso tosali contrat et tokocommuniquer yango na bato tout à travers le monde na numéro nango ya toujours plus 243 85 084 65 55 pour beaucoup plus de transparence nakozala nga moko te mutu nakobando signer pona sortie ya bao babengi des fonds d'assistance. C'est ezokende pe na esprit ya docteur Tshisekedi oyo ezali ya de nous prendre en charge. Motif à réunion lelo et alai beaucoup plus pona ko renforcer pardon na ngai en rapport na o babengi dérapage ndenge na bosanaki mission o Tshisekedi atikelanga o eza ya o babengi établir un état de droit naza na temps ya ba plaisir te yango nde na yaki na ona senga pardon lisusu po sans ba maman menga na zalate donc gardien du temple tolingi toyeba lelo mingi mpe batunaka biso baquestion mama Marco ba $1 oyo tobandaka kotia liboso oyo ya IDPS oyo tobandaka kotia mpona campagne ya chef de l'état bambongo ya bato balinga bayeba ekenda wapi. Bon le problème ezali nga na recevoir bambongo bato batinda ngai batindela ngai. Bon je ne sais pas la question là si on est dans les campagnes ou bien je suis le secrétaire national chargé. Il y a beaucoup de gens qui se demandent par rapport à mbongo wana ba combattant pe mingi ba s'inquiétaka ba yeba ekenda wapi. Bon mbongo wana alaki mpona ko soutenir Fati na victoire na ye. Nga tellement que na la confiance ya bato ya diaspora. Bato batindelanga bambongo na bango mpona tiela bango na banque. Na tindela bango ba quittance na bango. Muto ayebi ke nga na tindela quittance mbongo nete abenga yo alobake fils nga na tindelaka ye mbongo achate nga kutu batindelanga mbongo ya bakombatant oyo bazanga na niveau ya baparlement debout baparlementaire debout oyo babungi na moment ona koloba baprésident na bango babungi nzela oyo babungi vraiment nzela c'est-à-dire likolo ya ba $100 na ye na parlement debout no namoni combattant mo misérable na sali na ye émission lobi batindeli ye mbongo bapesi ye eza ba mama veuve lelo na ko sala mais na sala action moko eza na mbongo na nga te mama moko na ko ebandeli abete mama ngoko mone Sarah o topesa ye €200 na $50 o batu batindaki makambo mbongo wana eyalaki poto amener président na victoire ezalaki semence poto zo état de droit mais état de droit yango tozwi batu musu bakomi kolinga babebisango yango ndenga na moni oliege totelemaka na limité na komi kokita sikoyo epa peuple avotaka Fati mpona yebisa bango deja bokeba eza na batu baye mpo babebisa pouvoir ya mwana na bino Fati. Première réunion nayaki nanu epa bamama mpona mema oyo babengi vraiment oyo babengi mupepe ya sika na kati ya parti. Losambo wana nakoyamba ngo na motema ofongwama parce que naza objet ya menace ya danger naza objet nango parce que oleko nga nazoloba ezali oka balobi ke tozonga na le peuple d'abord bato musu bakomi d'abord komona oyo bango komona et d'abord eza dana danger azali parmi bassistante nanga na ABT babenge bapel ya komenacer viol po kaka vandaka ne na nsima alobaka te po bamonaki na makambo nanga donc yango nde lokola nga nayebi nanga kisi te po kisi na nzoto nange kosimba te na ye bamama bango moko sana senga balobi non batianga na maboko ya Nzambe nga mpe nalobi ka amen mpe bato bakoya bakokutaka na Nzambe alola na Nzambe basakoli. Merci.
combattants de liberté, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple, debout, combattants de liberté, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir. kaka na DPX aza kobita portable ozafunga noki biso aboye CPX Ah merci CPX CPX ici c'est la Dacia CPX c'est Maka Louis Ah Iza neyo mengaiti Ah oye oleki Una leki bui apesi mama Ah ma chère Ah nga lelobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka de service Mais ma chère CPX Oh ils allaient GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzalaki awa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres Ma Mission TV, le miroir du monde.